Voilà, grand peuple de la RDC. Ngai Muyomba, Ngai Maseba, Ngai Ngwashi, Topenoko Clovis na pesi bino nyonso mbote. Kasi mbote na ngai pe ekei particulièrement na communauté congolaise oyoyo ezwami na mboka ya Yeoville. Yeoville kuna na mboka ya Afrique du Sud. Et nazali kopesa vraiment un grand merci na babonné surtout ya Congo Esengo TV. Grand merci na yo ndeko outi ko s'abonner tout à l'heure. Grand merci na ndeko yo pe ozali kokende ko s'abonner tout à l'heure là. Grand merci et outi et paya noko nabino Clovis nde bomesano to bongama poto mata et longo. Je compte 1, 2, 3, go, boum, 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 boum. Article 5, Yamobe Koli Kunzi. Elobi Nabisonin. La souveraineté nationale appartient au peuple. Voilà. Wana ezalaki ambiance ya Noko Clovis naba Noko nae. Alors bandeko, totali na ba itando ikene tozali komona ba divergence ezali tout autour ya élection ya Roxane Malonda. Totali ba confession religieuse oyo bazalaki habilité ya ko pesa biso moko ya ko akokamba seni na cycle électoral oyo ezali koya na mboka na biso Congo. Kasi bandeko ba Congolais de partout ndenge ngai noko na bino na lobaka toujours Mobeko likunzi ezali nde eloko yo esengeli to se fie nango pona koyeba wapi vérité ezali nde wapi yango wana ngai na pusani liboso na bino ngai noko na bino Clovis pona kofungola bino kotalisa bino ndenge balobi na lokota ya anglais what's going on na lingala sika nini ezali koleka. Alors poto kene musika bandeko esengeli totanga mobeko oyoyo ezotalisa fonctionnement ya seni. Si ndiyo bandeko, ndiyo. Ok. Nazali kokende kotanga po to zala na bo moko. Alors, loi numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI dans son exposé des motifs déclare, voilà, waneza mobeko likunzi bandeko mibeko iza na monoko na ngai te. L'institution du consensus comme principal mode de prise de décision. Bandeko na mobeko loi portant fonctionnement fonctionnement et fonctionnement organisation peut fonctionnement ya CENI et talisi biso consensus nde esengeli ezala mode ya fonctionnement na bango. Kasi consensus wana bandeko eza nini? To expliquer consensus. Consensus bandeko ezali ba partie prenante. Na lingala sika bandeko oyo nyonso tu ba sangani pona ko bimisela biso président ya sika ya CENI esengeli bazala na boyokani. Tope bazala na koyokana. Donc koyokana nde ezali oyo esengeli bango bacha liboso. Si ndiyo bandeko ba Congolais. Ndiyo. Ok. Tolobela nanu ba PV. Ba PV ya élection ya Roxane Malonda. Selon mibeko bandeko. Ba PV ya élection ezalaka ndeni. Soki ba sali élection topé ba poni président ya sikapona CENI
confession religieuse akosigné ba PV. Tango asisi ko signé ba PV, akozo ba PV akotinda yango wapi na Assemblée nationale. Na bureau ya Assemblée nationale. Na bureau ya Assemblée nationale bako réceptionner yango. Assemblée nationale musala na bango ezali nini? Ezali ko entériner vote wana. Tango bango ba asisi, tango Assemblée nationale asisi ko entériner yango, bako tinda yango epai ya président de la République. Nde président de la République ye ako sala nini, ako nommé président wana ya Seni par ordonnance. Yango nde mi beko e etalisi biso. Sikoyo kolala kolamuka boum boum. Tomona kaka Soni Kafuta Rockman. Autrement dit général. Binomo boyebi. Ye a général. Abimine tando ike bande ko ba congolais. Alobi ete biso na commission oyo babengi confession religieuse. Toyambaki 26 candidats. Alors na 26 candidats wana, bazalaki kotala par rapport ya CV ya motu na motu. Nde soki CV na yo eza makasi nde ba retenir yo. Alors critère wana nde ememaki bango ya ko réduire nombre bakoma na 9. Wana itapa liboso. Batali lisusu, balongo lisusu, misatu. Baye kotikala 6. Na lingala sika, motoba. Alors na motoba wana, na assemblée plénière na bango, baye kotala babi non. Babi misi, oyo to bengi, na lokota ya français, jurisprudence. Jurisprudence wana ezali nini? Balobike na 2006, bolimbisi, na cycle électoral, il y a 2006. Président Seni à l'époque, azalaki abe malumalu. Oyoyo azalaki ressortissant ya Katanga ndenge moko na président Joseph Kabila. Bango ba binomo boyebi ba suite nango ndenge izalaki. Yango wana pona bango ba confession religieuse babi te tozwa exemple wana biso tokoki kokwea lisusu na kati ya libulu wana te. Esengeli tosala nini to faire avancer mboka. Oyo no surtout ememaki biso na kaka totia yango pembeni. Alors na ba candidat 6 tope motoba o batikalaki ezalaki na bandeko misatu bazalaki wana bazalaki ba ressortissant ya tribu moko na actuel président de la République. Nde bandeko wana ba ekartaki bango. Alors tango ba ekarte bandeko wana batikali boni ba candidat misatu. Na misatu wana bandeko ezalaki bangala mibale na mukongo moko. A kovanda kosolola na kati ya plénière na bango wana Cardinal Fridolin Ambongo azui parole. Alobi ngai na longoli candidat ya Senko pona ko promouvoir donc tout pe pona ko pesa nzela ya consensus ezala malamu. Alors tango balongoli ndeko wana batikali mungala moko na mukongo moko. Nazo continue toujours na maloba ya Pasteur Soni Kafuta. Pona Pasteur Soni Kafuta lobi après wana basala ki élection. Tango basali élection, Roxane Malonda a gagné na 6 voix parce que na confession religieuse bazalaka 8 membres. Alors sur 8 membres wana Roxane Malonda abimina 6.
Deux autres wana ezali église catholique na église protestante. Bango ba sepelaki te ba telemi na bango ba bimi ba boyi ko voter. Kolala kolabuka boum boum boum. Abbé Chole, pas Abbé Chole abimi. Binomo boyebi Abbé Chole achaka maloba na pochti. Abbé Chole abimi alobi na biso boye. Na réunion wana consensus ezalaki te. Papa cardinal Ambongo azui maloba alobi ete na bandeko lokola toza na consensus te esengeli to sambela to panzana bongo to kobengisa réunion mukolo mususu totala soki to trouver ce conclusion to pe soki to trouver consensus nde to ko procéder na to avancer plus loin. Basambeli nde bapanzani bakena ndako. Selon toujours Abbé Chole, bango bakamwi bamona kaka ki oh non, Roxane Malonda aza voté président et dossier ezana bureau ya Assemblée nationale. Sikoyo tangu bango ba prendre yango ndengo wana Abbé Chole azo continuer. Ba prendre maloba wana ba topé information wana. Cardinal Fridolin Ambongo akomeli bureau ya Assemblée nationale. Alors bina bango ete biso ba PV wana toyebi yango te. Biso ngai église catholique en tant que présidente ya commission na église protestante en tant que vice-président ya confession to signé ba PV wana te to yebi élection wana te to zalinde ko attirer attention na bino bureau ya Assemblée nationale. Bo considérer vote wana te. Alors bandeko bureau ya Assemblée nationale bazui dossier bino mo boyebi na minute ondenga na so na bino moye dossier vote wana ya Roxane Malonda ezalaki entériné. Kasi biso tokoloba boye. Article 64 ya Mobeko Likonzi et lobby nini. Article 64 et lobby na biso boye. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Mobeko Likonzi et Lobi Bongo. Siko na cas d'espèce, totali malobaya Soni Kafuta, totali malobaya Abbé Chole, et talisi en suffisance que y a eu violation ya mibeko. Si ndiyo bandeko, ndiyo, ngai noko na mino Clovis na o tali sabino, place nine sengeli to tambola biso ba Congolais. Parce que Mobeko Likonzi elobi boye na article 5 elobi la souveraineté nationale appartient au peuple. Na lingala sika elakisi nini litie lilie. Lokola article 64 ezoloba na biso to faire échec na bato basali violation ya mibeko. Lokola vote oyoyo ya Roxane Malonda est ici en suffisance qu'il y a eu violation. Parce que consensus o ezali mode ya fonctionnement et ezalaki respecté te. Na niveau ya Assemblée nationale, ndenge balobaka na anglais, fail. Constater yango te, rectifier, violation wana te. Zui dossier, entériné tout simplement et tindi na table ya président de la République.
Sikoyo biso ba Congolais tokoloba nini? Il faut totalisa bango article 5 ya constitution litie lilie na biso il faut landa ba confession religieuse wana nyonso. Pourquoi ba memi peuple na nzela ya kaka kotalisa le 9 juin, pardon, Bolimbi, c'est le 9 juillet, bandeko IDPS batamboli, le 13 bandeko lamuka batambolaki pona ko protester kombo ya Roxar Malonda. Et lingi kolaksa nini? Et lingi kolaksa que population à 90% de la population ba boyi kombo wana ya Roxar Malonda. Lokola la souveraineté nationale appartient au peuple. Autrement dit, litier lilie, il faut totia litier lilie na Assemblée nationale. Pourquoi? Ba constater qui irrégularité on a été pour ba rectifier en gros. Pourquoi ba confession religieuse oyo baza mikolo ba yebi été monde ya fonctionner na bango ezali nini consensus. Pourquoi ba landa ki consensus te ba sali ba vote lelo yo tokomi komona batu mususu ba Soni Kafuta azobima na maloba mususu lelo yo tozali komona Abeshole azobima na maloba mususu yango wana biso peuple il faut totia litie lilie na nzela ya Assemblée nationale na nzela ya ba confession religieuse po ba tie biso peuple na kaka ndenge biso tolingi mboka etambola malamu bango bazot mema biso na kaka litie lilie bandeko eloko mosusu ezali na te eza kaka litie lilie kasi bandeko na miniti oyo dossier eza na table ya président de la République po ndenge Mobekoli Kunzi etalisi ete président de la République nde mutu anomaka par ordonnance ndenge bino moboyebi ordonnance eza domaine na ye. Siko tokoloba nini pona président de la République? Bis ngai atanke noko ya Congo démocratique na kotalisa na président de la République. Bon, ezali na sagesse na ye a jouer sagesse pona tina ete ya dossier oyo ya Roxar Malonda. Parce que kotala le 9 juillet ndenge bandeko ya IDPS batambolaki. Kotala le 13 juillet ndenge bandeko ya lamuka batambolaki. Président de la République esengeli a joué na sagesse. Président de la République tokoye kotinda ete oya esengeli a sala kasi esengeli président de la République talisa pe président de la République a joué pe na sagesse na ye. Pour président de la République azana besoin ya ba note technique pour na ete azwa ba décision malamu. Ngai noko nabi noko ya Congo démocratique noko Clovis na kokipe ko pesa président de la République ba conseil na kokipe ko pesa passer za président na ngai na zana droit pe ya ko solola na ye yango na kotalisa na président de la République tala sima na mokolo ya le 9 juillet ndenge peuple atambolaki ba misusu bakufaki batu misusu bazokaki pona tina nini baboyi kombo ya Roxar Malonda. Tala na sima bandeko ya lamuka ndenge babimaki ebele batamboli pona nini koboya kombo ya Roxar Malonda. Alors biloko nyonso tu eza na table ya président de la République ndeye ako pesa eloko ya suka ndeto banzi comme président de la République azali wana pona peuple rien que pour le peuple. D'ailleurs biso nyonso tu ba Congolais toyebi président de la République apronaka toujours le peuple d'abord. Donc pona na kotalisa na ndenge président de la République alobaka le peuple d'abord. Donc ton peuple d'abord assis à appliquer article 5 et peuple assis à talisiété article 64 ezali violé.
Alors, président de la République, Esengeli, yo okata la biso likambo oyo. Nenge nakala bande koloba nini? Mama nani oyo tale la biso likambo oyo. Mais cette fois-ci, toye koloba nini? Président de la République, kate la biso likambo oyo. Si ndiyo bandeko ba Congolais, ndiyo. Mais bandeko ya confession religieuse boye bayango ete litie lilie eko échapper na nzela na binoti. Bandeko ya Assemblée nationale boye ba ke litie lilie eko échapper na nzela na binoti parce que botie peuple na kaka. Nde bandeko toko landela ndenge ba décision ya suka pour na dossier oya Ronsard Malonda na niveau économique passé na minute ezana table ya président de la République. Bon na ko zonge la bino plus tard pour na ko talisa bino. Place nini président de la République a ko mema dossier oyo. Pour na lelo to suki wana. Ciao! Boum 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 boum. Nabalae Zambia estere Yawe salanga nabalae Nabala na pesa ba invité na ngai ba invitation ya sonité Oyo nzambe ya ba invitation Maison Given